Mbote na bino yonso ba ebudzo ibongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo. To sepeli lisusu biso na bino to meka ko sombitini ya makanisi to sangela makanisi mabiso mpo ya maye matali bongo mboka na biso République démocratique ya Congo. Lelo tokozwa penza mwantango mingi te kolandela manaka yeze kuna na bandeko baze na nsima ya matalatala. Tokomeka kolobela bongo 3 points. Inconscience ya peuple noir, pour ne pas dire peuple congolais, pour ne pas dire peuple africain seulement, tolobi. Inconscience ya peuple noir, na bisika yonso yaze. Peli sous manipulation politique. Ton manipulation, y a ba homme politique. Poto ya bongo kosukisa. Na isika pasi ya peuple congolais ezekuta. Matondo na bino yonso ba boze kosunga biso na bamituna, boze kosunga biso lisusu na kopartajaka ba émission ye po emeka bongo kokomela ka bandeko mike oyo baze na bisika na bisika. Ata ko toyebi lelo tolobaka yango mbalombala. Lelo po bayoka yo, lelo po oloba malamu, lelo po batala yo, surtout na YouTube. Il faut développer les antivaleurs. Et bongi na yo kolakisa mabe lokuta ya bamboka mingi ya Afrika po otalama. Parmi bandeko yeba komeli ngai, ndeko moko akomeli nga po ya licho. Alobi totali biloko na bino yango boze na difficulté ya kosalaka ba 1000 vues. Po bokoti te bosadore te na philosophie. Quelle philosophie? Ya kokosa, ya kofinga ba dirigeant politique. Ya kokosela mboka makambo. Tolobaka yango bosembo ezena ntina te batie yango bizeu. Pe lokuta ata soko bokotia yango malasi ekolumba be solo nango mabe ya lokuta. Ndenge touti koloba na motu ya masolo na biso ya lelo. Inconscience ya peuple noir. Inconscience ya peuple noir tolimbola yango na bamanaka isusu eleki ebandaki na koyamba ya bonzambe importe. Peuple noir oya yambaki bapaya bakumbi religion, ba imposer religion. Évidemment baselesaka alete mekolandela etamboleli ya mokili tango elongo banaki biso pe tokota bongo na bongo. Tango elongo banaki. Mais nini mondele ya sali abomi lisolo ya moindo banda existence ya moindo te na 15e siècle. Banda existence ya moindo te na 15e siècle. Wana aifase aye kosalela moindo histoire kobanda 16e siècle te lelo. Inconscience wana ifandi na bakushe yonso ya bato mingi na élite intellectuelle. Nini atangisi ba intellectuel? Atangisi ba intellectuel mayeye alingaki ezala na mitu ya bayindo. A obligé bango kokenda koforme basemblable na bango. Mondela ibaki kokela bamindele ya loposo moyindo. Otolobaka bamindele ndonde. Tango mosusu kaka loposo ndeze kosala ye moto moyindo. Mon réalité. Makanisi, posa, vision, yonso loposo pembe.
Inconscience, il y a l'homme noir partout. Ezala moindo akoli na mikili ya poto, Amerika, Asia, Europa, wapi. Aze kola kisabe, aze inconscient. Aze kola kisabe, aze inconscient. Poni nitolobi, aze kola kisabe, inconscient. Totala bamboka, yebiso tozeya wana Afrika. Balobi bato baze ko souffrir. Na inconscience po baze documenté. Balobi bato batikala na Afrika baze ko souffrir na inconscience po évolution eze malamote na bamboka ya Afrika. Kasi totala bandeko ye basé na mikili yeze avancé na technologie science yonso par rapport à bandeko ye batikawa na baindo différence eze wapi soko badwei moindo oyo afandaka na Afrika akela rébellion oyo koboma be bandeko na ye lolenge moko bakutwa pe moindo yakoli na mikili ya poto batindi ye asala rebellion. Mais lelo ngai na bino tomituna tango bandeko bakosalaka ba rebellion basalaka yango pona intérêt ya peuple te po ya intérêt ya loposo pembe. Mengai toko nakolikia basalaka yango na intérêt ya loposo pepe. Pour massacre ye basalaka na peuple. Tango baze ko sala ba rebellion. Tokolo bateke bato baze ko buter la peuple. Omoni na sima ya inconscience wana. Ndeba homme politique bakomi kozwa tango ya komanipuler le peuple. Lelo naze koyoka ba chantage moko mingi soko ze kotali tango okomona défilement ya ba politiciens oyo bakolobaka tozwi charge ya peuple biso nde toze balobeli ya peuple. Nakotuna ta motuna Moïse Kabila tunaka qui t'a fait Dieu nani a établi yo juge la peuple nani soko totuni bongo po totangaki récitation ya les corbeaux et les renards boyebi ba phrase. Mais, en conclusion, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Lelo esika tokomi toloba loba yango pe tokotika te koloba yango afeli kezena posa ya bato basala bakante. Afeli kezena posa bato bakabwana te. Basali bandelo mibale oyo kuna balobi opposition oyo kuna majorité. Na yebite peuple amitia na kamini. Peuple amitia na kamini. Soko na ndako tata nsali, tata misali indépendant. Maman pasali étant naïe indépendant. To yebite sika bana bazala banani. D'office bokotisi division na bana. Soko bana mosusu bako préféré état ya papa. Bana mosusu bako préféré
état ya mama. Voilà pourquoi na troisième point na biso sika tolobela ki pasi na biso sika ezeko uta tokotanga moke charte de l'impérialisme article nango 3 na article 6. Na 3 divisé pour mieux régner. Puis na 6 c'est le gouvernement établi par nous et légal. Lelo suite ya ba étiquette wana mondele akole biso na Afrika. Yango ezali kosala kokoso. Yango ekomi kosala mbeba, yango ezali kosala pasi pe continuité ya esclavagisme telelo. Opposition ezali koluka pouvoir. Mazali kosala défilé na mikili ya poto. Contrat nini bazali kosigner na soif ya pouvoir. Ezalaka be minerai. Ezalaka be minerai. Et pour l'intérêt égoïste, bato yeba kendaka te kondima mboka jwaka be 3%. Ngana lobaka busilikaka te. Biso yonso tomonaka tozali na susi ya mboka. Tomiti ya tel kwa bafu. Tomiti ya tel kwa bato maboma. Soko tali émission. Contribution na yo injure. Soko tali émission. Contribution na yo menace. Te tokobangaka te. Po yango toyebi makambo yebiso toyei koloba. Yango babomela Mbuta Lumumba. Yango babomela Musée. Yango babomela Thomas Sankara. Yango batumbela ya Kimpavita na mwana na Mokongo. Yango bakatela ya Mvita Kanga Mutu. Tozeba conscient. Mais lokola uta mokili ya molimo toyaka poto za la balobeli ya bato. Yango tokosala mosala o. Soki ezalaki mpona intérêt nde biso yonso tokosala oyo esalemaka partout. Biso yonso tokobete masolo ya mindule, wera sali boye, fali asali boye, voilà. Mais lokola biso yonso tobotami na likabo moko te, touti esika moko te, toyeli mission moko te, voilà biso tokei na ndelo isusu. Biso tokei na ndelo isusu. Ya kolobela mabele. Ya kolobela mabele. Po nini ba politicien ya biso balingi kofanda te entre bango ba défendre peuple pe mabele na ba. Tozalaka ba naïf te. Tozalaka ba naïf te. Po balobaka moto alingi azindisa imbwa na ye akoselaka ye mapa. Qui veut noyer son chien l'acquise d'orage. Bomonaka comportement, il y a un homme politique congolais. Kulutu na biso waze kwa loba, bato baze kukumisa ba diplôme. Mais bazalaka jamais à mesure il y a une solution. Na ba débat oyo ezekaka na point moko ya koloba to accepter moninga lobi. Loko la balate étiquette ya opposition. Il faut pas s'opposer. Il faut ata esika bolamu ya peuple eze. Tokei na majorité présidentielle. Ba opposant. Tant que tu as ba opposant, c'est-à-dire moto il y a des contrôles na vision exacte, na vision où il est normal. Les autres tu as ndaba ba susu basé ko se défiler ba bandi ko pesa pe ba projet de société na bango. Na kolesa bateau, na kobongisa bateau, soin congolais a vivaka na moyenne $1,025. Le jour, bisoto kubundaba comme en 5 na mécanisme. Parmi les causes et la souffrance, il y a l'homme noir. Charte de l'impérialisme.
FMI, Banque mondiale. Moïse Kabila lobaka yango mbala. Alukaka kososolisa peuple. Mais botala mayele mabe ya bato yo. De vivant ya Moïse Kabila. Moto apesaka ye raison te. Basopozaka. Yango discours à Moïse Kabila. Peuple a capté yango te. Pour bango, bazalaki alors koluka kotia bato na erreur. Lelo lokwa zeli susu te. Na bango ba opposant farouche ba komi ko défendre. Moïse Kabila ndalinga kimboka. Mais tozwaka pe tango te totuna motuna. Soko Moïse alingaka mboka boyalaka wapi. Et ça se dit aussi pour Mbuta Lumumba. Mbuta Lumumba alingaki mboka. Mais na époque wana bazokenda kokufa liwa ya somo na Mbuta Okito. Bango basato. Nani a défendaka? Politique nini? Politicien nini? A défendaka bango. Tout indépendance en 1960. 1960, 11 jours après sécession katangese, Moïse Tshombe a kaboli mboka, a sali gendarmerie na ye, a sali misolo na ye, mais na parrainage ya banani. Na parrainage ya bango impérialiste. Bozalaka mayele, tozalaka mayele, peuple congolais. Opposition, ekoki tonga mboka te. Majorité pe, ekoki tonga mboka te. Mais ba congolais, bakoki batonga Congo. Opposition, akoki tonga mboka te. Pouvoir, akoki tonga mboka te. Mais ba congolais, bakoki batonga Congo. Ba africain, bakoki batonga Afrique. Sauf conscience ya la. Opposition, mondela salama yele na ye, ya divisé pour mieux régner. Soko bao bakoti, bao bazaki na place ba keiko komi bongisa. Ndenge nini ya ko renverser bao bakotaki. Bao wana tango bakolongwa. Bakei lisusu, mopanti, bakei komilengela lisusu, ndenge nini bakoya. Wana ndenge bayelaka na mabele ya Afrika ezalaka na ndenge mondela lingi. Soko akopesa bango mandoki, apesi mandoki. Soko akoya arma akotisi ba soulèvement populaire na peuple kaka mondela zeko beta damena yi. Mena lingi to tanga nano 2 points ya charte de l'impérialisme 3 na 6. Notre devise, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller, pour remplir nos banques, pour faire d'elle le plus puissante du monde. Diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller, pour remplir nos banques, pour faire d'elle le plus puissante du monde. 6. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Tout bandeli. Seul un gouvernement établi par nous est légal et démocratique. Tout autre gouvernement non issu de nous est illégal et dictatorial, quelle que soit sa forme. Moto wana atonga mboka na ye
na lolenge elongo bani asunga peuple na ye na lolenge elongo bani soko gouvernement na ye est établi par bango te bango banani impérialiste gouvernement wana est dictatorial illégal quelle que soit sa forme mais document yi est na mikili ya poto esika bato bayebi kotanga esika science évolue mais boni te na 21e siècle bato bazé ko continuer ko sala bambeba oyo bakoko na biso na boumbu ya chaîne na kingo chaîne na maboko basalaka tango bati bakoko singa na kingo bazé ko diembika kotumba bango bazalaki na accès ya eloko mosusu te bekolo bayingeta na mondele ata mondele alobi fungola monoko nasalela ozongo ingeta mais lelo soko tozali na boumbu mais tokomi na mwa bamadusu ye tokoki tozwela bwania mais yo ndeko yozali kolanda mituna te mpo nini émission yeze kosala conscience ya bato eze koluka éveil ya conscience yo kopartage te yo okosabone même pas na chaîne yango posa na yo eze chaîne yeze kofinga mboka chaîne yeze kotia biloko ya porno chaîne yeze kotia biloko ya impuissance sexuelle yango biloko boko partager entre bino te inconscience wana esengi etika esuka po soko inconscience wana esili pe esuki tala esika afelika ekozwa pa tala esika afelika ekozwa pa lelo toloba eloko moko entre nous bosilikaka te soko moto asalaka neti na canal Kin télévision to CCTV afutamaka moins de $150. Il faut s'en prendre directement à chef de l'État, le président de la République. To ba chaîne wana eze ba chaîne privée. Il y a sénateur Bemba. S'il faut qu'on se le dise. Moto sala soko na Kin bouffe ezalaka soko ya Martin Fayulu. Afuta makamalonga te. Ba salaire ezekaka ya ba 100 ba 80. Moto wana il faut s'apprendre directement à chef de l'État, le président de la République. Tout il faut s'en prendre. Nano na patron na ye. Pour les instances privées. Bino peut bon multiplier. Bino peut bon meka ko multiplier nano bandakisa. Soko ba telemisi chauffeur, il y a moto ya pouvoir. Na chauffeur, il y a moto ya opposition. Oya zeko la kabato soso te na sani ya sentinelle 26 fois le mois. Tout les messages chauffeur ya moto à pouvoir, tout les messages chauffeur ya opposant. Bango yon sobali akalipa na nguba. En même temps, ba patron na bango, bazena bashi ya makango, na ba boîte, na ba isika na bango baketaka kosala ambiance. Bazé kosombela bana mike ya ba makango, ba mituka mapango, ba chauffeur na bango, oya zo mieux payé, c'est-à-dire a gagnaka $150. Bokenda ko vérifier. Soko na muke basali yango te. Na bomingi nde ba kosala yango. Facilement, ba musicien, ba $50,000, ba homme politique, ba 10 000, ba 15 ou 20 000, ba village natal na bango.
awa toze kolobela que ça soit dans l'opposition, que ça soit na basé na pouvoir. Pour tatango tolobaka basé na pouvoir, basé na opposition, mais bango yonso basé na pouvoir. Yo koloba député opposition les lois na pouvoir te. Kuna na Assemblée nationale, ba salaire ezaya ko kesa. Ba sala ka kope bango mibale. Na moto ya pouvoir, na moto ya opposition. Pour ce que balingi bakenda audite na babisika bakenda na ba société, ba sala ka brassage, ba join na pouvoir, ba join na opposition. Mais bali ya kakanyaka. Na moto yaze ko yebisa bino aziyei pour à rendre bino vie heureuse. Aya bongisa bomo ya baindo akoli ya kakanyaka. La preuve en est sima ezaki ko utangola. Yaraki ko teka mawa soko $3.5. Silo akei a corrompre, a corrompaki banani. Ba pekisi sima wana. Ingeta. Le ciment 14 500 francs. Ce qui fait $8. Biloko moko ya ndenge wana. Et si kanini bomonaki ba député ya opposition ba doit parler à peuple. Rien que pour ya sima. Et si kanini bomonaki te bakoloba te. Soko tolandeli na kanyaka yebango pe ba liaka ya silu okomona na ba député ya opposition ba alaki na kati. Soko aye ine tando. Le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux deux ponts de celui qui l'écoute. Ba Congolais tous à la mayele. 10 fois mayele. Ba kosa ki on a tongo. Ba kosi on a midi. Na poko ba kokisu ba kosa yota. Mokoloni ni bomona ba député ya opposition. Oyo ba defilaka na kombo ya peuple. Oyo ba defilaka tango yonso bangonde basé koluka bolamu ya peuple. Mon colonie va lever la douane. Mon colonie va lever la douane. Mon colonie va lever la douane. Bakolobe la motin. Basalaka. Poya mabumu na bango. Ba village natal na bango nani azata na mokala ya ndunda. Nani boyebi batwaka vacances parlementaires basomaka la village natal tetoke bato jwa mayele Cardinal Monsengo vraiment le loto koloba abundaka po ya bolamu ya Congo mais c'est faux soko tondimi yango seke tokanisi malamu te. Na l'école catholique, oyo yazeko kamba. Bobi ke mobola petit peuple pakoki atangisa mwana kuna te. Boke ndabotu na université catholique. Boke ndabotu na ba collège na bango awa na Gombe. Ba compte ya Minerval lelo c'est $480. À compte, non, on va fixer totalité. Autres écoles, on va vérifier. Village natal, il y a Cardinal Monsengo. Alors, qui s'habille, nous sommes quoi, elle est coyée, balobanabiso, to fanda. Pour un partage à gâteauté, mais to fanda. Pour tout na boni de génération en génération, bah mes politiques basé ko failli. Boni de génération en génération, bah mes politiques basé ko failli. Pas sur ya peuple. On peut y avoir des complications sur complications. Mon kondiambo kasali revision ya code minier. Où il y a point toré, il y a peuple congolais, bon mengo, il y a banamboka, et ça la profité na banamboka. Nani encouragé, nani a saliata message, il y a encouragement. Montoko salate. Bolanda malam, opposition na biso tombokaka, soko mondela tomboki.
nalobi bolanda malamu opposition na biso atombokaka makasi soko Mondele atomboki arepetaka pe makasi mai Mondele azali kotinda ya repete niki eleya ye apesi injonction na président de la république ekomi liloba oyo opposition ko se servir nango. John Kerry alobi eloko moko mpo ya dirigeant na biso ekomi liloba ya opposition. Soko mwasi na mobali na ye bazali koyokana te, mwasi na ndako akokia banda kosalela injonction ya tata lopango to ya tata ya balabala. Botala foye wane kobenda mandenge nini, botala naino libota wane kotambusama lolenge kani, po tata na mama bazali koyokana te. Injonction oyo mama alingisika ebanda kotambusa ndako po tata wana akalingaka soko biloko ya pilipili mobali na liaka te lokwa bazali koyokana te akosala siko tata libanda lobi. Bokanisa tokanisa nsombe mboka oyo tozali kokenda wapi, nani azali kotire profit tango ezali kozika awa na mboka oyo. Ezali Mondele loposo pembe na bino bome politique bozali na obligation ya kokanisa. Balingaka Bokassa azalaka enfant chéri suka na yango boyebike mwasi ya président Bokassa atekaka mikate. Bango moto bapesaki le sénateur Bemba Mandoki, bango moto babengaka na rébellion na parrainage ya Uganda. Bango wana bauti kolinga ye 10 ans na boloko. Bango moto batindaka Blaise Compaoré a éliminé Thomas Sankara suite ya Blaise Compaoré. Meto kanisa matondo bandeko balandi etambe zengonga basi kotia biso pression kuna na bandeko sima ya matalatala toko zonga pour la kosolola na bino. Bo s'abonner, bo partager l'émission na bino oyo bino bo kosala teta mosusu ose kosala yango tant mosusu ese pasi po ya yoze ko banga makambo yeba bomelaka yango bato biso tondima oyo koyaya lisungi na bino epai na biso toli na bino mituna na bino bokomela biso tokozanga te koyanola tolobi kimia ya fumuki mbango balongo pe bankopo ezalo mabota na bino tokutani mpona nimero